idée. Donc yango et ça là quand même force nanga et dynastie l'étoile na PCP bambote belé dynastie l'étoile hein l'étoile takayo étoile ngengaka yepe ayaka na ba idée na yepe o abakisaka toujours na Olga chez Olga Mokonzi Kabelu et puis tout ça na maman biso Eli o pe azobakisa un plus na musala nangai. Donc merci vraiment. Donc lokola tout ça na papa biso JC la même magique. Donc elle a dit que ba modèle est aussi là jamais aussi là toujours et on va continuer à toujours donc les autres toyé to la ça peut-être modèle oyo lobi kuna tanto ya boye to l'axi modèle mususu li susu lobi kuna ta so toyé to ba sa li susu modèle mususu po to ça na papa biso JC la même magique lelo na yeko l'axa ba modèle ya ondulé. Moi puis kaipira bande konanga kaipira déjà t'expliquer ngo déjà expliquer vraiment maman Madeleine Vasco merci beaucoup maman Madeleine Vasco et puis maman la biso Denis Ngembo merci beaucoup maman Denis Ngembo choix exact vraiment merci maman Maria Alves how are you sister donc qui Maria sister maman Maria Alves how are you. Donc, bandeko na barolo ba vraiment nazo remercier pe maman nangai maman Rose moi si kitoko maman Rose pour na ba conseil na ye pour na nyonso maman Rose place oza bambote na yo ya ngwana maman Rose moi si kitoko maman Rose maman Ladi Mandiangu bonsoir maman Animbala bonsoir maman Divina Juliana bon dia boa tarde boa noite Londa Pala. Merci beaucoup, maman Londa Paka. Londa Paka, merci beaucoup. Maman Chantal Dimbu. Yayo, yangwana bandeko. Donc, les gens dans le satan mingi, te binu boye bilelo. Donc, des abo internet, des abo yinda. Donc, internet, déjà, c'est peli moto. Boyebi, internet, c'est ça pela. Donc, des ana, ba direct lelo. Donc, des abo. Donc, ça 1000 ou bien 2000 direct. Pour internet, c'est yindi. Donc yindi mais biso to zawana te biso to ça kaka musala na biso maman Efrazi nanga depuis États-Unis hein Efrazi bitutu bonsoir kuna bosa bonjour donc bande konangai internet eza ya koyinda maman Maria Alvis internet ese yindi mais malgré koyinda wana na lobi ngai na kende na sala musala ngai comme j'ai fait d'habitude dans la hier pour la Sabino comme d'habitude dans la Sabino chaque dimanche dans la Sabino ba nouveauté donc ba nouveauté et ça oyo de chez na mutuna nga bande ko nga bozo mona oyo et ça ba kaipira naturel bande ko nga déjà ici dans expliquer maman Sandrine bonsoir maman Sandrine les Kuba bonsoir. Amen. Nzamba pambola pe yo maman Sandrine nangai. Donc bande kona na za vraiment mukuse vu que internet eza ko pela donc moto si peli boum moto si peli na internet na ozabino tambingite pour peut-être bolingo ke yo kapé de gauche à droite boyo ka makambo ndenge eza ko pela. Donc là maman Anita Lunga kiala soko sana posa ko yeba makambo zo leka na internet. Quand on a internet na YouTube okoyeba makambo ezo leka donc biso awa to ça concentré na makambo biso ya ba kabelo bande kona kabelo nde makambo ne na ba loba to vu que to ça na papa biso c'est la même magique prof donc ba nouveauté et koki jamais kozanga et chez Olga Mokonzi Kabelu malgré ba confinement malgré tout mais par la grâce de Dieu papa biso créera toujours donc modèle yo eza na mutu na bande bozo mona déjà modèle o eza na mutu na ngai o eza kaipira bande konanga kaipira eza la lokola ondulé donc on a tie mai bande ko bokomona ke ekolinga makasi et na lingaki vraiment ça démonstration na misu na bino bomondenge ça sec et ça vraiment naturel nde bozomo nango boye et ça naturel donc là tozo tchana mai maman Maria Alvis yo bongo maman Maria Alvis sister what you do want sister Maria Alvis donc bande ko bozomo na maman Maria Alvis la concentré na péri qui m'a malangai aïe. Donc, na mona ite faut na ya aussi sans la finition na misu na bino bandeko perique o to koti si closure te to koti laisse frontale te bandeko na ngai to tiango kaka boye pour esa la kaka eloko mususu
perruque au soko lati bandeko et ko bibi maka loko la mutu audi ko tia tissage donc soko tiango loba yo moko loba keza perruque maman mami elula pona ba prix benga na plus 32 466 18 24 63 na badeli maman mami lula soki obenginga kutu le plus facile eza kotikilanga message maman mami lula soki oza na posa koyeba ba prix tikilanga message na plus 32 466 18 24 63 na kopesa yo ba prix donc ba prix na privé bandeko nanga oyo eza détend donc basali yango détend lokola détend basali mélange ya noir na blonde bandeko nanga bozomona blonde ekoti kaka moke ndenge bozomona awa boye ekoti kaka moke perruque oyo ekoti laisse frontale te ekoti pe closure te mama divina Juliana thank you very much muito obrigada mama Mari Alves yo bongo dike eza kaka tala suki nde makambu kabelu nde makambu mwasi nde makambu nde kabelu donc mwasi nde kabelu mwasi solo fola ta kabelu ya bien kabelu ya original mama Lili Ntunga confiance nde makambu bonsoir maman Lili Ntunga sepeli komona yo confiance vraiment nde makambu merci maman Lili Ntunga namoni vraiment que non vraiment eza na batu oyo ba se respectaka eza na batu oyo ba respectaka pe parole na bango vraiment eza batu lokola ba maman biso Lili Ntunga on a pesa ki confiance ye pas on silinga confiance en tout cas merci beaucoup nzamba kanisila yo maman Lili Ntunga nzambe vraiment akanisila yo na nyonso oyo salaki nzamba kanisila yo donc bandeko nanga maman Esther Miguel shalom vraiment bandeko so mona perruque oyo basali yango ndeni perruque oyo basali mélange ya suki oyo boye na noir donc basali yango boye batiaki noir nde dominé bandeko nanga po couleur batiaki ka moke mama Lili Ntunga yo moto lingaka biloko ya boye donc batiaki na bango ka moke noir moke kaka bandeko nde bozomona oyo basali mélange ya noir na couleur oyo mélange oyo yango ebimisi perruque nanga oyo donc mélange oyo yango ebimisi perruque nanga batiaka kaka moke bandeko nanga soki oza na posa ya modèle oyo kaka ndenge eza na motu nanga obengi nga oyebisi nga toza na posa ya perruque ya détend bandeko nanga perruque oyo couleur ya boye modèle ya boye omona yango nulle part ailleurs oyo eza makanisi na nga moko eza ngai moko mo na créaki yango eza te ke namonaki yango de gauche à droite non nga moko mo na créaki modèle oyo nalingaki ezala boye napesaki basalelanga boye et puis basalelinga donc tokoti noir bandeko nanga noir yango oyo totie te banoir et puis toye kotia mwa couleur oyo moke kaka moke yango edomine te moke kaka donc soko olingi babakisa so noir eleka lisusu oyebisi biso soki oza na posa couleur eleka oyebisi biso tokosala kaka ndenge okosenga fille de grâce oyo yo fo zwango yo nakimbinga na yo wana nakimbinga na yo yo fo oyo do fo penza oyo batondisela yo penza bien kozomona oyo eza na motu na ngai eza yanga moko eza perruque donc la plupart bandeko la plupart ba perruque nga alataka mpona koprésente bamodèle la plupart ezalaka ya ngai moko eza baperruque personnel mais nalataka yango mpona lakisa bino bamodèle mpo nyonso nalataka na badirect elasike ezali so bomoni nalataki perruque nalati perruque elasike eza ça ne sert à rien kotuna est-ce que eza mpo soki ezalaki te nakolata yango pe te bamodèle oyo esi esilaki wana nazolata yango lisusu te bandeko nanga donc eza mélange fille de grâce Nathalie nanga eza mélange bamélange oyo na oyo eza makanisi nanga moko eza baide nanga moko tosangisi ide na papa na biso jise nde epesi oyo epesi boye na mutu nanga donc eza baide moko vraiment privé bandeko po vi ke makambo internet comme na buzo ba mingi donc il faut siko ba recréer ba modèle moko un peu privé maman Jovita Maria amen maman Chantal Dimbu ça fait combien de pouces maman Chantal oh on a là ça 20 pouces et ça 20 pouces c'est suka biso na tolo awa et là on c'est suka na tolo awa et ça 20 pouces 22 pouces c'est suka na katikati ya Mukongo ata oza mulai lokola Nathalie fille de grâce
jamais ekoleka so indeni non. Donc la différence en a centimètres, quelques centimètres pour ebima boye. Donc déjà 20 pouces bozomona o eza 20 pouces. On a simbi na loboko na nga boye. Oyo bozomona boye, meshe boye eza 22 pouces bandeko na nga. Oyo eza 20 pouces. 20 pouces yango. Pona bandeko o batunaka mama Olga otekaka kaka ba perruque, ba mèche otekaka te. Si na teka ba mèche, c'est vrai que naza plus perruque, nga za trop perruque bandeko na nga bino mo boyebi, nga perruque nde makambo. Donc, mais yango te esala ke na teka mèche te. Na teka mèche loka oyo bozomono eza 46 pouces, hein? O 46 pouces bandeko na ngai, o 46 pouces nde makambo. Yango bandeko na bozomono. Yango yo zela na temsa kuna kota mire. Botala 46 pouces nde makambo. Oyo eza pona batu oyo balingaka ba meshi ya milai makasi bandeko nanga naza ba mesure nyonso ba dimension nyonso ya ba meshi nyonso ezali bandeko oyo na simbi awa eza 42 pouces oyo eza 46 pouces fille de grâce oyo eza 42 pouces pona batu oyo balingaka ba tissage po batu mosusu omona lembi ne perruque ata na posa atia tissage oya kokanisa ke natekaka tissage te et pourtant natekaka ba tissage kutu makasi ya makasi me nalobelaka ngo nde mingi te bandeko nanga bozomona 42 pouces toujours donc bozomona bandeko kabelo nde makambo oyo natiaki en teinture noire bandeko nanga eza ba ondulé oyo eza 38 pouces yango oyo et tissage hein on azolakisa lelo oyo nazolakisa sikoyo eza ba tissage bandeko nanga pona bandeko oyo batunaka soki natekaka kaka ba perruque natekaka ba perruque te natekaka ba tissage natekaka nyonso bandeko nanga et puis tokesi kuna oyo mikuse pona bato oyo balingaka mikuse lelo tozana ba ondulé jour na olakisa lisse et ozalaka lisse na ba mélanger lisusu te bandeko soki fana lakisa ba ondulé na olakisaka ba ondulé soki fana lakisa ba lisse na olakisaka ba lisse loka lelo tozana ba ondulé mama Cindy Motema 46 pouces nayebi yo mama Cindy 46 pouces de makambo mama Cindy nanga wapi 46 pouces yango yeyo 46 pouces yango oyo ozomona 46 pouces mama Cindy 46 pouces yango oyo oyo eza 46 pouces mpona bato balingaka bamesha milai lokolanga ponga mo mpe nalinga bamesha milai makasi bozomona 46 pouces yango wana oyo eza mpona bafille de grâce bato bazaka bambinga mama aimé ndeko nanga aimé na kati ya lost fille komaka kutu nini force du cœur umba donc 46 pouces nde makambo bandeko 46 pouces na minute oyo bandeko boza na place ya kokuta ba 46 pouces oyo te 46 pouces mpo bomona yango il faut bolukanga kaka il faut bolukanga voilà pas black à part na minute oyo mpo kabele ekomi pasi kabele ezomonana te kabele ekomi pasi bandeko donc soki kutu boza mayele boza na moyen bosombaka na bino deja mama Mireille Bwense bonsoir mama Mireille Kala obwakisanga mama Mireille eyindi nayebisi ofille de grâce eza koyinda nulle part ailleurs oyo ezaka chez Olga mokonzi ya kabele oyo bokutango chez Olga mokonzi ya kabele nulle part ailleurs nayebisi bino bandeko boyedenga na kopartage ko boyedenga na kopartage malgré internet esalanga koyinda mais boyedenga kopartage boyede vraiment poso bopartage e osala ke bato mingi baoyeba ke naosala direct nazaka na 3 partage kaka 3 partage fille de grâce opartage te mama Cindy opartage te ma Cindy otinda message c'est bien tinda message maman Aaron Mayuma bonsoir fille de grâce opartage te ndeko nanga Jessica zawa pe yango Jessica mutayedanga na bapartage boyede ko mama Mireille Bwense nakobenga yo taka yo famille c'est la famille yo na obenga mama Smith mama Smith yo como bangia e quanto português mama Smith Mavakala me liga ou então me envia mensagem no WhatsApp mama Cindy vê o meu número em cima se for possível me envia mensagem no WhatsApp mama Irene Masiando que boza wapi yango bandeko nanga boza wapi boyedenga na ko partager mama Soleil Diata
soleil diaka bosa wapi bo aider na ko partager et ko sala bien makasi ko partager na sande ko na bino on partager fille de se partager hein? Merci beaucoup, merci vraiment Nzambe akanisila yo bo partager pour bande ko mosusu ba yeba ke nazo sala direct awa botala yango nde makambo 46 pouces. Donc et ça en tout cas sans commentaire et ça pibité pour nous trouver 46 pouces ça sera facile 46 pouces. Donc déjà partir à 38 pouces, 38, 40, 42, 44, 46. Au comment na muka ka chez Olga Mokonza Kabel oyo boy. Ba taille oyo boy, ba pouce oyo, ba dimension oyo. Ba dimension sur ça la rabato. Bon mona ina fête nanga, bon mona ki na lataki, na taki oya mulai boye, jour à fête, na taki 46 pouces bande po ya ngonde makabo. HJ Divi, merci beaucoup, merci, God bless you. Maman Patricia, thank you very much, merci beaucoup. Maman Black Line, comment tu quoi Black Line de Solinini. Bonsoir, Maman Tecle, bonsoir. Donc vous partagez s'il vous plaît. Force de cœur Umba, merci beaucoup. De Konangaï aimé, merci. Maman Micho Mas. Bonsoir, donc bandeko, ce qu'on continue au partager, maman Alice, bonsoir, maman Nasha, merci beaucoup. Donc 46 pouces de makambu bandeko nanga la yebisibino, 46 pouces surtout sur les franges. Et ça sous quand on sopi pesa kabelu, on l'a tenu simple. Pour ça on l'a 46 pouces au boy bandeko, on a obligé on l'a ta ngoloté. Dès que baki semaine passée. Dimanche passé, tu connais ngolo ya bangolo. Pour les équipes, ils ont mikuse ba Bobby Wig. Bobby Wig ça a tellement mikuse, ce qu'on a posé au pesa Bobby Wig na yo valeur, il faut là vraiment ngolo pe makasi. Et là, tout ça là, oyo milayo na simbi oyo 46 pouces. Osana besoin là ta ngolo te. Ce qu'on a qui perrique ya boye. Perrique 46 pouces, on va ça na 46 pouces boye bandeko. Attends là qui cinglé, c'est bon. Attends, là, tu sais, c'est bon. Ça obligé à la milaïté. Donc, modèle, nous sommes au linga na 46 pouces au bandeko. Bolobi, boyebi singa na privé, bokombe linga. Maman, Olga, tout ça na posé à frange. Na ça na posé à boye, tout ça la kaka nenge yo au sengla. Donc, c'est ça. Donc, les équipes, on a battu, on battu, on a soki na te ka batissage te. Maman Jovita. Merci, Maman Jovita Nangaï. Merci, God bless you pour notre partage. Merci pour continuer à partager, s'il vous plaît. Maman Chantal Dimbu, merci. Thank you very much. Donc, bandek boso mona, oyo, eza yango, eza na mutu nanga, eza oyo pour na panzi yango déjà. Et puis, oyo, eza feza kaka ndenge, na salaki teinture nangai. Boso mona, eza kaka kitoko, malgré na salaki teinture, mais eza kaka pété. Boso mona, donc, souki, eza kaka kitoko makasi, malgré teinture, ya noir, on a tiaki, souki, eza kaka kitoko makasi. Maman, Lili Tunga, oui, et ça vraiment kitoko. En tout cas, et ça kitoko makasi, surtout ce qu'on mélange. Donc, ce qu'on tient boye, aux une boule moko kaka. Ce qu'on tient noir faut dominer. Donc, dans ces quatre, on tient 4 boules à noir. Au bout de 4 boules, on tient 4 boules à noir pour faire ça tonda, pour ça ondulé. On tient maman Glory Matonika. Merci beaucoup. Donc, maman Lili, maman Mireille. Ma mère n'a coupé banino n'a tangé bien tel. Oui, fille de gars, c'est ça vraiment qui toque makasi, black à part, c'est ça vraiment qui toque makasi. Donc, surtout ça, on tient qu'à 4 boy pour ah, oh yangai, na lexa qui moi pembe, mais ça on s'en a posé ça, il y a pas couleur à makasi té, on tient nos caca boye, hein, 4 boules, il y a noir, et puis on tient moi coca, il y a blonde. Donc, mélange oyo, il y a boule moko, na 4 boules, il y a noir. Yango ko bimisa bino periki oyo modèle oyo eza na mutu nanga donc modèle oyo eza kitoko makasi kota na ngo eloko te donc nyonso olingo sala osala soko lingi ko attacha ngo boye o kangi ngo boye bosomona o boye eza soki na dina ke le caillou osoke no caillou bande ko sa poso à l'aise y a pas de problème o kangi ngo na sima boye bande ko momoni nde na kangi ngo boye bande ko donc na ça vraiment à l'aise nde na tiango boye
et ça sous problème te attendre on nettoyer et là qu'on nous ça même ça nanda ko ça là à l'aise sans problème pour déjà sous qui na yo au kanya on a sima wa tachango donc on ça na problème te de là c'est on l'a kango partout on l'a kango na feti na caillou partout pour que ça kitoko ko bima belle et ça kaka ba jour à feti te et ça ka pour na feti te mais même si on que de musala mi sala belle mi sa belle donc ça ka kitoko kaka tango nyoso misala belle pona mobile na yo bi komisa belle donc pona bana na yo na ndako balula yo Jocelyne la sagesse hein? La sagesse de moi kala donc misala vraiment belle bandeko na mi komisa belle très important bandeko l'avantage il y a perruque il y a toujours chaque jour na répéter avantage ya ba perruque avantage ça makasi donc na minute yo to ça na siècle mususu tokoloba siècle tokomi siècle ya to ça na 2020 et ça siècle ya bakabelu bandeko kabelu nde makambu na ye katika apuna loba okoki na yo kotia biloko na yo mususu okoki kotia ba mèche tomoni ndeko na biso Karine asali nini ba tresse hein asali ba rasa na ye et ça normal pour a changer muke okoki ko changer moi muke mo te mo ba rasa na yo mais il faut pas ko bosana ke to ça na moment ya bakabelu le moi c'est nde kabelu kozanga bakabelu na ndako te bandeko na maman gênée depuis États-Unis. Maman gênée moni l'année explication na débit comme ça autant la maman gênée je suis sûr que o se plana mo makasi pour ça kitoko makasi maman bibi na Italie yo des choses en kanango ndeko na bibi na kati ya Italie au soma déjà péri qui moko boye donc c'est bon te ya mukuse nango ezate fille de grâce ya mukuse ezate toujours et bandi na 20 pouces 22 ozo mata mukuse nango ezate fille de grâce mikuse nango ezate to sakaka na mila oya mila et puis mikuse nango fille de grâce na ndimi te ko za kitoko mingi na ndimi te poza vraiment kitoko il faut ezala moi mila il faut souki chaque modèle eza na ba ndenge nango fille de grâce o loko eza deux temps en tout cas il faut toujours ko tiango ezala moi mulai pour ezala tokos au moins ni peut bima bien il faut ezala moi mulai pour so leki mukuse mélange wana mélange to sali et kobima kitoko mingi te en tout cas JC prof la même magique JC la même magique où met la place ça où met la makasi vraiment où met la na yo JC prof la même magique où met la tala suki ndenge za kitoko bandeko nanga okoki kotika ngo pe liboma boye otika ngo ça te qu'il faut classer encore te okoki kotika ngo liboma et avantage mususu ça so que des fêtes même so kende kotala mutu maman mare ave lunette bandeko ko bosana olata lunette te bandeko nanga bota na lunette e bibi susu ndenge mususu bosomona donc na lunette kutu kitoko lisusu fille de grâce na lunette nde makambu donc nga lokwa nga so na lati lunette na ko beta ngo lokwa mwa boye na beti yango boye bandeko boye nga en tout cas ça tie boye na pas beau kilote mais na oketa ba semeki na nga boye n'est pas ba semeki na okena nga sans problème pas ba semeki na okoma sans problème maman oui yo ça la kanango mais ça nango ya mukuse fille de grâce oya boye oza nango te et mélange oyo boye nde ba mélange deux temps na ndimi te ke oza nango so oza nango peut-être osomba côté mususu mais osomba epa nanga te mais moi osomba pe côté mususu eza te po modèle oyo couleur oyo mélange oyo boye ngam na sali yango eza idée nanga fille de grâce donc eza impossible ozango libanda po ngamutu na ye na modèle oyo ngam na sali yango ngam na créer yango eza ba création nanga moko eza eloko te ke ba ezalaka déjà non. Donc, et ça va création dans mon papa JC à sali des petits résultats oyo. Maman Lili na yebi siyo. Et ça vraiment kitoko makasi. Donc, li sou moko bandeko ba on a sou bien na lunette, mais il y a pas de problème. Aux autres cas on a li sou moko, donc c'est bon kaka bandeko. Maman Chantal Landou, bonjour, bonsoir. Donc, on se mona na lunette c'est encore plus joli na lunette. Soko lingi okoki kotia lunette soko lingi no pe lunette il y a pas de problème o latino kaka boye kaka normal mais moi je pense na lunette et ça li peut toko c'est ça li peut loko mususu lisusu et bimisi yango pe susu et loko mususu surtout soko tie susu boye kanyango boye maman Chantal Lando bon moi ni bandeko na tie nanga kaka boye na sali miracle moko te donc plus ozo changer ngo plus si ezo changer au pe longi plus si yo zo changer ngo modèle plus si yango pe ezo changer yo elongi maman divina
Juliana. Oui, boyende ezalaka maman Chantal Landu yango nde makambo. Donc Linette nde makambo maman Rosette Bizangi. Kaipira nde makambo maman Rosette, merci beaucoup. Kaipira nde makambo bandeko na ngai. Donc yango nde makambo nga en tout cas na ba mesh na ba perruque nyonso modèle nyonso ba kabel o existe dans le monde. Ce que ça na modèle na linga plus ça kaipira. Vraiment kaipira na linga o makasi ya makasi. Na se sentir à l'aise. So na tie kaipira ponga linga biloko moko ça rappelle un peu fofol. Na linga pa biloko ba classe te. Bo remarquer que na tie lisi penza te. Na tie lisi tepote que na ça na ngote na ça ba lisi mais na linga ngo penza te. Nga ça trop biloko aboye. Hein biloko ça na ngo fofol. Na tie moi Linette na nga boye maman Esther. Maman Esther bonsoir, bonne nuit depuis London City. Maman Esther Tabala. Merci beaucoup, merci. Linette Ine Makambu, Kaipira Ande Tokos. Donc, bandeko nanga, maman Sylvie Kwimba, bonsoir, bonjour. Donc, maman Nazomo Nata Soubiente, Nikoloya, ba biloko na tie na misu, donc, bomoni bandeko nanga, donc, ton longola, na changé. Et puis, okoko ya na on fait mon panzi boye bandeko. Zate ki faut tiens kaka. Nini moko non yo moko so ozwi perruque na yo ndenge nalobaka toujours soko ozwi perruque il faut mpe koyeba kobongisa perruque na yo bandeko nanga bomoni ndenge natie boye nabimi mpe na elongi mosusu donc awa nabimi ndeti kaka moto nauti États-Unis nauti États-Unis naye siko poto sika Europe quoi ou bien oui donc nauti poto naza siko na Afrique quoi nauti poto. Maman Nancy Mambu, okomelaki nga na WhatsApp na répondre te. Na sala réfort na répondre à maman Nancy nanga. Soko okomelaki nga na répondre avant na répondre maman gêné. Obenga lobi y a pas de problème. Maman Sylvie Kwimba, bonjour, bonsoir. Donc bon moni bandeko surtout mon panzi pe boye tokos makasi en tout cas papa na biso JC la main magique oumela donc on a obligé à retirer classique te et mo tika ngo liboma maman Patricia merci beaucoup et mo tika ngo liboma maman Patricia yo ça na kaipira oyo te po yo zo comme pe mo konza kabelo yo comme ba kabelo belé maman Patricia depuis Milouz o comme ba kabelo belé mais je pense aux modèle ote modèle oyo aux ngote maman Patricia Luka o commandé modèle oyo et osala yo kitoko makasi HJ Divi oui kitoko donc bandeko nanga to longola na lunette oyo to longola na lunette comme ça to continuer musala donc même sans lunette bon moni bandeko même sans lunette elongi eza na muka bien makambo ça ka bien pour ça otiango okena mu panzi awa kitisa ngo penza boye ça le ko bombi lisu moko. Hein, ça le bombili sous mon corps. Donc, perruque, il faut changer. Original de Makambu, fille de Gaskan de lobby. Original de Makambu. Maman Lili, original de Makambu. Hein, la bimine de quoi américaine, maman Lili Tonga. Naïebissio. Donc, bande qu'on a pour ce monde. Même si, dans le monde Linette, on voit que le ça propre et le ça n'a bien. Pourquoi pour Kabel, il y a un moment déjà, il y a un monde de Makambu. Kabel de chez ça qui toko et ça n'a pas pété et ça n'a pas original donc Kabel original est bon ça a moto Kabel original bande qu'on a franchement et ça n'a pas lai couple lai n'a pas si bien bambote belé couple lai que celle de moi bambote belé donc quand on a comme lai donc ça le cas lai na kan ça moko couple lai donc bande qu'on a bon moni au bombi lisu moko o tika na lisu moko donc comment ça me la lisu moko boye pas de problème pas de contact lisu moko kaka quand on a beauté donc ça quand on cadre la beauté au bombi lisu moko force du cœur rumba lisu moko nde makambu maman Rita Mbungu en tout cas on conseiller yo ko somba ngopo et ça vraiment kitoko bande ko blaga pas so ba moni na umeli na explication pour et ça vraiment kitoko en plus c'est ça ba perruque et un modèle moko de son lati boye directement mutu foye bake perruque o so même pas mokonzi akabelu mokonzi azalaka moko na mokili mokonzi na mboka jamais bakonzi bazaka deux non mokonzi azalaka moko donc babiloko boye beaucoup tango kaka et pas mokonzi ya kabelu maman Esther Tabala donc nulle part ailleurs beaucoup takaka chez mokonzi akabelu maman Divina maman Lili Louyeye bonsoir naïebite maman Lili Louyeye naïebite na crowdfunding naïebi comme na ngote naïebite maman Lili so comme na crowdfunding
tout na bango kaka j'ai les feux mouillés soit faut bimso non na yebite so ça na yebite Kradfat de ça côté ba flamand donc faut yeba néerlandais na yebite faut autant la kombango na ordinateur au beti effet mouillé au traduire en haut na néerlandais comme ça et au ça la yo bien ya Mireille nangai Mireille ya Mireille nanga na Katia Leward bonsoir na yo mama Irene Masiando ki yo penza ko de konangai yo bongo nanga boni pai boni kuna mama Irene Masiando ki umela yoko il faut penser dans ce boss toujours dans ce boss en temps mais yo oyo ko zanga ngote Irene Masiando de moi vraiment oyo ko zanga ngote yo na ba tena yo wana saka nango wana tant ko bois ka modèle yo donc modèle bois ka mikuna ka belle bois ka mi donc ça la bien makasi nil par ailleurs ndeko nanga Irene Masiando ki soko moni mutu na modèle oyo soko moni vraiment soko moni ka boye ndeko nanga Irene ça suke et outi chez Mokonza Kabelo. Amen, amen, maman Irene de moi. Donc, ça, Monica Kaboy. De yango, yo, ko zanga ngote, po oyo, yango ndeza, eza lokola nini, tokobe nga nini nzambe periko yo. Donc, oyo eza nini na biso, donc, ça, Monica Kaboy. Donc, directement, faut s'assurer que outi chez Mokonza Kabelo. Bite ku. Bon, bite ku bino, Maman Irene, yo pesa, na yebite so pesa batem ya bite écoute. Attends le bla perruque qui muso zo ba modèle muso bite écoute que zonga ya kaka. Bite écoute ku. Florence Ngoma. Pour na pri benga na privé mde ko na Florence, benga na privé nde ko na I force de cœur rumba na bite. Soki okoki ko edenga ko tia nini numéro, o tia la biso numéro. Na yebisio mama Irene Masiando donc attends banino bakaipira attends lobi soki ondulé attends lobi bite écoute ku kaka bat balela bite écoute quoi yango linga bite écoute quoi on peut pourquoi donc mama Irene vraiment longola makamba bite écoute quoi na baptisé on a yebite so opesa ngo communiquer ipira oyo yo mukonza bakombo na yebite kaipira oyo so opesa ngo kombo nini mama Irene lukela ngo déjà kombo bien pour pesa na kaipira oyo kaipira de makambo. Merci maman Starnet. Maman Starnet comme nous passe hein. Comme nous ça vraiment passe. Maman Irene Masiando qui blague pas. Luka déjà combo oyo pesa na perruque oyo combo o pesa na perruque oyo il y a kaipira. Bon OK. Donc, tosuki, pas tosuki, to maramba kaipira yango yo, tosuki ici, bande ko bobo na teke na teka ka ba perikite, mais na teka pe ba tissage. Donc, so na posa, il y a tissage, au bengi, au reçoit tissage. O na posa, il y a ba mesha milai, il y a ba couleur, yango yo bande ko na ngai, couleur nde makambu. So na posa ya tissage, il y a pas de problème, ko ça obligé, il y a aussi ba perikite non. Ko so ba perikite ça obligatoire té. Perikite ça volontaire. Donc, so lingi perikite, o so mi perikite. So lingi tissage, o sui tissage. Mais pour na oya milai boye ba 46 pouces en tout cas bande ko nanga et ça nil par ailleurs et ça le cas modèle oyo au monde en beaucoup dans nil par ailleurs oyo pe beaucoup dans nil par ailleurs oyo 46 pouces nde makambu beaucoup dans nil par ailleurs donc so pour moni mutu na ba 46 pouces boye bo ça sûr que et uti caché Mokonzi Kabelo donc 46 pouces yango oyo bande ko nanga na minute o Kabelo comme passe bande ko Kabelo comme passe donc ba oyo to ça na moi mukemike oyo to batela bande ko nanga donc to longoli nanu oyo botala perika onde eza rotonda botala bomoni sima nango donc oyo nyonso eza ba noir bomoni bandeko na nde na baoloba donc noir nde mute dominé na sima bozomona noir nde mute dominé et puis papa jise ayi kotia couleur kaka liboso po sala kaka lailai bozomona ndenge esali bandeko bomoni yango très bien donc perik kaipira nde makambu bozomona donc kitoko suki moko pepele Maman Irene Masiando na yebite sa otiango kombo nini po bite écoute ko HD la merveille na yebisio o nde makambu donc so boza na posa nango bo yebisi nga bande ko ngai donc qu'est-ce qu'on a noir nango noir mais oh ce qu'on a sur là ça avec closure oyo eza kaipira te mais ça ondulé oyo ça ba ondulé bande ko dona mutu te comme une ba mona kilo te ma papa jisa koti mesh awe papa jise yo bongo nanga perike o bande ko na yebi sibino
papa JC modèle à tondisi yango. Ah, c'est bon, moi avantage en noir bandeko. Avantage en noir et ça clair, et ça me plus clair. Donc ce monde, oh c'est noir, botas condé ça. Bon c'est là ça bien. Donc na bon ça on très bien et là que c'est important vu que ça ondulé et ça maille. Maille bandeko. Ce que lingi maille té boze là boko kipe ko bouclango mais ngala ko boucler té na otia na ka maille boye nde bozo mona na bon ça moi muke pour esa otonda makasi mais je tonda et tonda periko bandeko donc ça na chana mutu na senti maman kilo. Oh na dit papa JC ça côté combien de boules na mèche papa JC. Oh ya o quoi ça ah papa JC. JC prof la même magique. Pour y aller baka kabel souki faut tonda kabel na ngai. Souki il faut tonda. Bande condé na ba toujours. Oh boye ça closure. Et ça closure, vu que ça closure, il faut pas que bosse là que malgré ça ondulé, il faut toujours et ça là plat. Donc ah faut ça là plat. Bon ça malgré ça on va onduler mais ah il faut ça là plat. Maman grâce abonni. Oui, yo privé maman grâce yo yebi, yo to so non na privé, y a pas de problème. Voilà. Bon ça donc il faut toujours que bongi ça perruque na yo avant bimba bandeko. Bongi ça surtout sur perruque on soba ki on pas na ngai bandeko boyo kisanga soni te bo bongi ça va perruque na bino. Pour ce muta tuni bino, maman wa mona que ah oui réellement et où ta qui vraiment chez mon conseil Kabel Jocelyne la sagesse hein? Sagesse ndé makambu na vie faut sagesse, faut ça na sagesse. Donc bandeko bo so mona elengi ya perruque botande za rotonda. Bon monde ça otonda donc ce que lingi au coquille sous ko bouclango comme tu veux bandeko wana ça choix moko personnel ce que monique oh ba benga ngo ondulé hein ondulé ça oh ça na ba vague bon monde ça na ba vague donc ça ba vague na portugais to ba ka tem ondas tem vem tem cabelo tem ondas hein na portugais pour la bata portugais. Ce que vous avez posé, il y a qu'au changeant les sous maman chacha au lobby. Merci beaucoup. Quand on au lobby maman chacha de moi. Ma divine, c'est cabelo deixa soia, cabelo ondulado, tá vendo, né? Tá bem cheio mesmo, cabelo ondulado, bem, e tem ondas, tá a ver as ondas, né? Ah, pintei, mas tem sempre as ondas, tá a ver? Donc Maman Lili Dunga. C'est ça comme ça 32 pouces. Ça 32 pouces maman Lili, autour une question bien, ça 32 pouces. Ça 32 pouces bande konangai, et ça me l'a vraiment makasi 32 pouces ne makambo so mona. Donc ça vraiment 32 pouces. Mais c'est quoi yo? Madalena tout bien. Et ça peut être tokosi Madeleine mais je tokosi ndeko nanga mire na kata Italie moi so milinga ka makasi au moins ni perruque au moins ni musala ya leki au moins ni musala ndeko voilà donc bandeko so na posa ya ko boucler ngo ozwi lisusu boy o soki ça musala papa JC le papa JC ça te ngala osala ngote pour papa JC sala ngo kitoko makasi ke na yo ka même isone osala ngo pour déjà papa JC sala donc o ye boucler au boucler bandeko boyebi nde ba bouclaka boyebi ndenge ba bouclaka au boucler ngo bandeko boucler pas vanisa au moins muke après ozotika malembe otiki donc au moins ke ko linga a na tie moto te na tie na prise te de ça na moto te na osala ngo kaka boye okoki ko boucler ngo na lisser oyo soit na bablisi hein donc ko lisser ngo ko boucler ngo donc bandeko et ça ondulé ba benga ondulé et ça 32 pouces pour na bateau basa pour ça ya ko yeba taille nango et ça 32 pouces et ça vraiment ya ko tonda penza ya ko tonda bandeko surtout so na tiango boy mama nanga oyoko atakota ngo papa JC o pere ki tona makasi boy bota la tabino mo vraiment ta papa JC da ton super koyo donc on a so senti na kilo na mutu et puis na closure na biso so vanda les sous bien te pourquoi pas mais chez l'équipe de papa JC Woumela vraiment papa JC ça là comme il faut hein et mon tiki en moi boya o tiki en ka boya hein mais au ligne on les sous bien boucler on les sous ko boucler bandeko on so kende fête bon kama pesa bien donc mais quand on a la lunette bon ça na tana lunette là
ce qui est changé. Maman gênée. Nayebi so maman Esther. Maman Esther nayebi si yo. Donc ndeko. Nzambe na ngai kabelu bota la kabelu nde bota la mwasi kabelu to ba ngo pamba te. Mwasi nde kabelu to ba ngo pamba te. Oyo ezaki na ngo couleur mosusu na tia ngo noir. Donc so bwaki kabelu boye bande on a fait. So tie boye. Donc pas de contact et pas de truc de loba. Kaka nde to lobaka soki otie chaque kabelu na milai boye. Oyo eza mulai makasi ya. Donc so otie chaque kabelu na milai o tonda makasi boye bandeko kimia kaka. Faut ça la douceur. Makamno c'est comme na douceur. Kobina na malembe. HD la merveille. Na yebisi yo. Makamno c'est comme malembe. Kabelu faut loba na place. Pour ça comme loba trop ce n'est pas bien. Pour on peut ça kabelu non valeur te. Faut pas ça kabelu valeur bandeko. Donc yo montant oyebi chaque otie le comment cher na moto bandeko pesa mo valeur. Faut pesa mo valeur. Faut que d'appel moi ba fier. Faut ça na douceur. Kobina na douceur. Papa Simba maman malembe. Makamno so malembe. Pour opé ça valeur na kabelu. Pour boye. Nde na boki on libose ça pour papa Simba yo bien abina bobina malam. Soki pa olingi boye osongi sango na sima. Boso mona. Osongi sango nyonso na sima boye. Donc au bois qui a tout na sima, au bois qui a très bien. Au moins que kabelu et koto ça toujours. O eza na katikati soko lingi okoya na mpe mopanzi bandeko po eza na ngo closure. Donc soko lingi okoya na mopanzi oyo na o eza siko mopanzi to tie siko mopanzi bozomona oyo toke na mopanzi boye to na closure mopanzi bino mo boye binga mopanzi e rataka te et pas na nga mopanzi e rataka te mopanzi franchement eza toujours toko sichenga bozomona bota nde na tie mopanzi bota kilo eza la mèche en tout cas maman na nzambe bota nde totondisi mèche oyo bota la tabino moko vraiment bota nde eza mèche boyo oza na ntina koloba te mutu oyo ayebi mèche ayebi ke eza eloko ya qualité ayebi ke eza eloko ya pamba te donc mèche yango moyo bakoloba bandeko ata olati no sengle na fete olati no eloko moko ya simple eza problème te po kabelo na yo déjà eza ya cher eza kabelo ya bien eza pe elengi la sagesse na ngai bota la sima nango bozomona eza ba ondulé na tiaka mo teinture na bakisaka mo teinture noire bozomona nde eza donc kitoko oyo wapi periko eza vraiment kitoko bandeko tolongoli yango toke siko na couleur mosusu tomeka nango ya couleur tomeka ochanger un peu là toke na couleur mosusu toujours ba ondulé bandeko lelo eza jour ya ba ondulé na kaipira bandeko botala elongi ndenge changer mbala moko awa siko na bimi lokwa congolaise 100% congolaise awa siko na ye sikoyo ndenge bacongolia ndenge bacongolia mama Patricia na ngai avec l'aise frontale awa siko elongi ya bacongolaise elongi ya bamama rose mwasi kitoko elongi ya bamama rose siko ebimi awa mama rose elongi ya bacongolaise bandeko vu que ça laisse frontal au sala oyo motema ne kolinga donc makambo eza kama makambo misapi kaka le banango ans luzolo na peso bambote belé misapi kaka bandeko biso to simba pa peni penza te mama Mireille Bwense yom to linga ba couleur na ye biso mama Mireille Bwense là pas déjà lunette libela au mona couleur on est sali awa au mona makambo epesi awa oyo couleur oyo eza lokola mwa rose nayebi te bino botozala makasi na ba fille de grâce motozala makasi na ba fifi tomate molobeli ma sœur de moi bambote ya ngwana donc bandeko bozomona nayebi te couleur oyo bato baanglais boza wapi couleur oyo bobenga ngo kombo nini nzambe bozomona vu que eza laisse frontale misapi tozosala peni te tozosala brosse te mama Lili Ntonga tozosala maboko mama Esther merci beaucoup awa siko elongi ya bacongolaise awa penza na bimisi elongi ya mama rose elongi yango sikoyo yango oyo mama rose la congolaise mama rose ma mère mama nanga vraiment awa na bimisi sikoyo na elongi na ye elongi ya bacongolaise Lili complice tanti Lili omoni elongi ya bacongolaise awa sikoyo
tanti Lili na saleli ki congolaise nanga parti nanga wana ba congolaise wana na saleli yango sikoyo omoni na bimi donc nga c'est platon na bima na elonga ba congolaise hein pour faire ça la identité nanga donc pink yes tanti Lili pink color pink color thank you my sister Lili complice pink color voilà pink color you can do what you want alls wana na bidisi na comme en anglais so na néerlandais na zoe baté na yebisi la sagesse mama na nga nzambe mam tanti Lili yo koka couleur oyo tanti Lili yo pela mona ba couleur te meka na couleur oyo bande ko bozo mona te non elonga ba congolais penza yango yo elonga ba congolais donc paso bendi chignon benda chignon ma kitoko irene masando kibandeko nzambe na ngai donc pende longi ya ba congolaise papi basala kabelo nde makambo kaka ndenge lobi mama Kalu tabande bonsoir donc bande ko nanga bokima ka ba direct nanga te bokima ka ba direct nanga te po boya ko rater makambo tanti Lili yo na mona yo boyete na mona na couleur te donc boso mona elongi ya mama Rose c'est quoi elongi ya mama Rose vraiment ebimi vraiment batu to ba yebi mama nanga ba yebi ke na komi na elongi na ye elongi ba congolaise po angaye botala siko boye donc attaché yango siko awa boye awa okitisi yango mwa ndambo mais so okitisi okoboucle yango faut ko boucle yango lisusu boye boucle yango otika yango ka moko boye boucle yango kitoko awa ye omatisi yango boye donc tokose makasi eleki makasi fille de grâce couleur pa bokilo te Maman Lili Tunga couleur on est ma camoufle fille de grâce le les côtés de moi noir boyé déjà c'est bon fille de grâce écoute dans mon noir te yaya Natachete de moyen ninga mingi zate pour Natacha ngote voilà maman Lili Tunga oui yango nde makambo te nzambe couleur nde makambo yango nde makambo na yebisio oso lati boye et pas babokilo te pas babokilo boye te maman Lili Mbimbi bonsoir na yebisio so lati boye laka donc pembe lata pembe donc so lati boye lata pembe boka mana pembe oh kokango te fille de grâce Man Antoinette, Pedro Antoinette dans 4-7 denderleo. Man Antoinette, yo pas au cocamote, Man Antoinette pas au couleur au tété. Maman Lili Mbimbi, na ebisio. Oh, les apona ngabo, Maman Lili Tunga pe au coca. Nanga moko pe boye, en tout cas, na otambola sans problème. Nga otambola nanga sans problème. En tout cas, nga boye, na sa l'aise. Maman Davina Mujinga, qu'on a pris bien en la privé, bien au ticket de message na plus 32 466 18 24 66. Oi, tudo bem? Bernardo da Silva, tudo bem? Papi Besala, oi foi la montação sala Facebook ya mobile na ye. Olingi oyo eza itoko Maman Deborah Marcelo. Bonsoir. Eza elengi na ebisio. Maman Lili Tunga. Yo pe en rosanga ngote. Maman na nga nzambe na bomo. Na lamba na nga pembe komba moko ezui valeur. Donner lamba ezui valeur mbala mo. Bon, moi l'important c'est kabeb. Donc epesi mba moko lamba valeur. Pesi yango changer mbala moko. Donner aza boye bande. Ka nda lati na nga blouse na nga oyo boye. Na ko ke na nga fête Je suis la sagesse. Na yebisio. Et pas ma bokilote Maman Kalu. Maman Kalu tabande. Déjà, dimanche passé, tu as ma bokilo. Et pas ma bokilo, mais na Michel. Muito obrigada. Pas ma bokilo, faut pour na couleur à rotia. Maman la biso, maman n'a pas de temps. Il faut pas être hypocrite. Na bossa ni combo na ensemble. Donc, tu dois faire hypocrisie, mais il faut respecter ma bokilo. Moni, pas ma bokilo, ko tia ma couleur à ma casse boy. Na so bambala liboso kuta na bokilo. Et ça bokilo, oh, ton message déjà. T'es pas bokilo, son message comme un maman.
tozo ba bokilo basi ba bokilo mibali ba sapela problème mingi te ba mama bokilo mama divine mushinga eza kitoko makasi mais pas bokilo te mbala liboso ya soso ke kuta na bokilo ko lata couleur o te bandeko conseil gratuit bokilo ko yina yo mbala moko ko bosa na kesa na mode Bernardo da Silva Maman mère Alvish et bala niko hein maman mère Alvish na ilambe zu valeur bande ba fete zonga ko hein ba fete zonga ouais ba fete pembe pembe ka bling 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 ba bling bling zonga to lata ta boye to bua kata ba kabela ba couleur boye to lata bling bling hein pembe pembe maman Lili Mbimbi ah maman Patricia merci na ebi sibino ma Patricia yo mto linga ba couleur yo ko to sala na rouge moko boye rouge moko makasi mais oh ça pink oh ça rose moko boye ezo ke le roi moi rouge te mais ça pink na ebisio HD la merveille donc pour ça on les ate oh yo bokilo ko ba what is that bokilo ma bokilo ko ba mama bokilo bota sima nango et ça va onduler toujours onduler donc oh yo na oyo tolakisaki ya noir eza modèle moko ba ondulé mama Tina Palu ya hiver nice mama Kalu d'ailleurs nzambe na ngai ye nayebisi bino voilà tolongoli yango tokesi mpo na rouge bordeaux bo nayebi te rouge bordeaux so bokoloba nini soki oyo mpe eza makasi mpona babokilo nayebi pe te bino kaka oyo eza couleur oyo nga moko natiaki boyebi jour na bakotia couleur oyo oyo soki eza rouge bordeaux bozela totiango pembeni na oyo mpo bomona différence nango bomona différence hein différence eza ke oyo natia na moto eza rouge bordeaux oyo na simbi eza pink ezokende lokwa pink hein oyo pink ya makasi pink moko ezokende lokwa rouge mais rouge te oyo natia na moto eza rouge bordeaux bomoni différence donc bandeko nanga oyo sikoyo botia bozela mais je pense oyo tokolata na biso epa babokilo oyo bokilo oyo bokilo cool hein bokilo poto eza problème te ba bokilo afrique te po bokilo afrique eza non problème maman Mireille Bwense on est bien fille de grâce ça problème te hein oui oyo vraiment eza nango problème te oyo soki bokilo asali yango problème c'est quand même pas bokilo problème oyo eza nango problème te hein ça, y a pas de problème, maman Chacha. Maman Chacha, reine du Caire. On n'est pas à boucler ça problème, hein? Pour eux, ils ont rouge bordeaux. Rouge bordeaux, bande déconner dans le bac. Rouge bordeaux, même si ça mouindou. Rouge bordeaux, et bon, ça coûte battre mouindou. Ce qu'on a mouindou, ma casse, bande déconner au conseil, on s'en bat rouge bordeaux. Rouge bordeaux, et bon, ça va battre mouindou, ma casse, y a ma casse. Ce qu'on a teint clair, on a chocolat, moi chocolat, somba rouge bordeaux bandeko, maman Blandine pour tout de moi. Maman la Candice Grasse, hein? Maman la Eiffel, maman la Kate. Bonsoir, bonsoir ma belle de moi, ma chérie de moi. Donc ce qu'on a, on a mouindou bandeko, somba na yo couleur oyo. Couleur oyo et ça va bien pour na batu oyo ba ça va mouindou. Ce qui on a mouindou en tout cas et ko bon ça yo ko leka langa. Et comme ça yo koleka en tout cas oh ça vraiment couleur abatu mwindu so ça mwindu na soko ça moi chocolat en tout cas oza na posa oza na besoin ya couleur oyo to kena ngona mupanzi boye po nga za mutu mupanzi ozo mona bota mesha onde ça otonda bota là avantage chez nous to tondi saraba péri comme pas possible oh ya kotonda makasi bande ozo mona mi sapikaka ansiluzolo hein ansi le zolo na pesi bambote belé mi sapi kaka bandeko na ngai bozo mona tozo sala le côté tozo sala ka mi sapi soko lingi okoki soko bouclango na faire oil donc soko bouclango e ko bima lisusu kitoko lisusu koleka kala te awa tokuta na papa JC bandeko pardon tokuta na papa JC bomona to sala lango bomona différence donc soko to boucler ngo na papa JC bomona différence. Donc, quand on va faire l'appareil, c'est important pour changer. Ma modèle, il y a Perry Kinayo et maman Lili Tunga. Donc, mi sapinde makambu. Bosomo na bandeko. Donc, kitoko, soko lingi,
oye nango boye na katikati et puis oye oattache yango boye bozomona nyonso kaka makambo okangi yango boye boye okangi après awa okitisi yango boye nyonso kaka makambo bozomona bandeko donc perruque oyeba kobongisa perruque eza très important yango bomoni nasala ba vidéo oyo po mutu nyonso ayeba kobongisa perruque en tout cas soki oza cliente na nga soki oyebi kobongisa perruque te elasiki olingi na yo koyekola te olingi na yo koyekola te perruque babongisaka yango perruque bapesaka yango sens fo pesa yango sens moko boye eza tolataka bilate laka kolatika okei netika bazolanda yo nsima non zala na temps zwa temps na yo zala kitisa motema sala makambo na yo à l'aise kozala stressé te ntango ozolata perruque kozalaka stressé te kozalaka motema netika bazolanda yo nsima te zala na motema pio kitisa motema na yo bongisa suki no malembe zwa vraiment temps ya kobongisa soki il faut koboucler maman Patricia soki il faut koboucler oboucler yango bien oboucler très bien Jocelyne la sagesse po obima kitoko na miso ya bato okozwaka perruque te ozwika obwaki yango kaka non s'il vous plaît bandeko na nga na bolingo ya nzambe ndeko nyonso asombaka perruque na maboko na ye mpa na nga pesa perruque na yo valeur ntango bazotuna yo osomaki perruque epa ya nani epa ya Olga Kabelo mwa nina motana otali boye amona réellement osomaki pene epa ya prof réellement osomaki pene epa ya docteur ya bakabelo soki yo oya koyokisanga soni pamba bakotala nani Olga Kabelo yango mpe peta mikumisaka mokonzi ya Kabelo yango aboye bandeko oya kofingisanga pamba et pourtant naza na nga innocente nayebi ata eloko te nzoka yo nde moto oketia na yo neni perruque na yo liboma s'il vous plaît bozwaka temps mama Patricia niya sona nozoyi biso mama Chantal Lando bongisa perruque na yo pesa perruque na yo valeur ti ntango moto azotuna yo na esengo omoni ntango opesa réponse yango vraiment avec naki sakata nyonso ozopesa na lolendo nyonso réponse nasomanga chez mokonzi ya Kabelo potana nde ezosone mokonzi ya Kabelo elasiki Kabelo na fois vraiment Kabelo moko extraordinaire mais siko bino to bozotiaka pumpupupu liboma bokofingisanga bandeko mama Blandine Poutou merci beaucoup merci God bless you HD la merveille ta lokwa yo moni perruque wana ya kaipira mikuse tande opesaki yango valeur te ba ndenge olataki nango kitoko otie perruque na yo bongisi yango bien opesi yango mbala moko valeur mama Marie Alwish ya solo mama Bernard da Silva mama HJ Divi je te jure mama Mireille Bwense moi mama Mireille tant namona mama Mireille Bwense tant namona ba photo na yo na Facebook po ngaza makasi na kota na Facebook ya ba client na nga bandeko na nga nyonso basombaka ba perruque pa na makasi ya na contrôler ka bino kutu boyebi te na contrôler bino mama Kalemba Fanny tala yo moko tango tiaki kashadu na yo mama Fanny omoni ndenge opesaki yango valeur omoni ndenge obimisaki yango donc ngaso naza makasi ya kocontrôler na contrôler bino makasi omwana nazokota na Facebook nazotala natali nazoka temps vraiment ya kocontrôler bato nyonso donc mutu nyonso aza na Facebook en tout cas mosala na yango wana kocontrôler nakota na bastati na bino nazotala nga natalaka elamba te natalaka sac memi te natalaka chaussure te nga natalaka nanaka perruque donc susi nanga kaka ezalaka nayeba perruque yango vraiment esaka olata yango bien fille de grâce tala ndenge opesaka baperruque valeur donc na esengo yango nasala capture de clan ya fille de grâce natindeli mpe mutu omwana natindeli mutu ye kutu fille de grâce omwana nayebi mpe te nasala capture de clan nayibi photo na ye natindeli mutu tala perruque yango ndenge ebimaka c'est comme ça wana bozosunga eza mpe un plus bobakisaka mosala na nga mpo soki ezake bozotiango liboma bozosunga te bandeko na nga bosunga nga osombi perruque ya pas de problème kosuka kaka na kosomba perruque te mais bongisa mpe perruque yango bimisa ngo mpe susu kitoko kutu koleka na nga moko boye bimisa ngo koleka ngai zwa temps mama Lili Ntonga mama Fanny de moi fille de grâce nayebisi yo donc couleur oyo bandeko na bandeli eza mpona bato mwindu
hein tanti Lili azala tanti Lili complice donc botala oyo eza mpona mutu nyonso même ndeko na ngai Blandine Putu akolata yalinga ba couleur makasi te mais je pense couleur oyo boye akotia na ye sans problème la sagesse bayekolaka kaka mais epa na nga en tout cas soki otie perruque bongi na yo te c'est que yo moko olingi te olingi no pe ko bonga te donc otika no pe su ko bonga te po to soka temps ya kolakisa ndenge okoki ko changer ba perruque na yo ba modèle et tout en tout cas nga na soka temps wana botala bandeko ta oyo eza temps peut-être na ko kende pe na tala makambu ya bana mais nazo zwa temps ya ko expliquer donc soki ozama na mato ya koyoka oyoki donc bandeko nanga oyo siko ekoti moi noir siko na okende moi noki photo si ça la biso je pense que tika na deux perruques ya kolakisa oyo siko ekoti moi noir oyo siko esa pona ba Blandine Putu hein Blandine Putu maman na ba Kate bota siko différence oyo esa ke ekoti noir te hein oyo esa pona ekoti noir te pona batu oyo balingana ba couleur makasi te maman Marie Alvish bozela natala nango mundelo bien mundela ngo eza epanzana na ko sala ngo te pona temps na obongisa te donc eza ya closure on a lati eza closure bandeko eza laisse frontale te eza closure mais to tika ona no boye oyo sikoyo ekoti nango ba noir ebele bandeko nanga oyo mutu nyonso akolata mutu nyonso bandeko mutu nyonso kolata na yo eza nango ya closure so closure olingo matia yango avec ekenge oye nango mpe ata boye okangi yango ata boye po eza nango closure bandeko mutu nyonso akolata nde perruque oyo sans problème po déjà noir oyo noir déjà est dominé noir lokola est dominé elastique il y a pas de problème bandeko na ngai mondelo awa batiaka mondelo me naza suna tante ya kosala yango donc mais botiaka boyebake eza ya closure H de la merveille oyo en tout cas même H de la merveille olata mutu nyonso olata na ye oza mwindo oza pembe mutu nyonso olata donc eloko nga na utilisaka plus na ba perruque na ngai ezaka mai bandeko plus eza perruque nasalaka mai na ba perruque na ngai nyonso ezala lisse eza na eloko ya liboso natiaka ezaka toujours mai nde makambo bandeko to bozomona naotia na nka mai naotiaka mai Dynastie l'étoile Dynastie l'étoile aza wapi Dynastie namona ye mpe kala donc bozomona mai na misapi olekisi misapi na yo boye to kote oyo momoni natie te botala différence kote oyo natie mai awa natie mai te omoni différence donc oyo eza ekoti noir te ezaka la même chose eza ba ondulé et puis oyo ekoti moi noir mpona bato oyo balingaka couleur ya makasi te lokola ngai donc c'est un peu ça bandeko na ngai bozomona nsima nango yango oyo ekoti moi noir eye boye ekiti donc eza vraiment kitoko makasi oyo ekoti noir te bandeko nazo rappele bino ke oyo ekoti noir te oyo eza kaipira ona simbi na loboko na nga oyo ekoti noir te eza kaipira oyo eza ba ondulé différence eza bozomona même so botali yango bien bomona ke différence eza ondulé na kaipira emo ebima lokola eloko moko mais eza eloko moko te so totie mai omona ke ye akoboucle makasi mais ye akoboucle te donc c'est un peu ça oyo eza na bavague ya minene kaipira aza na bavague ya mike merci beaucoup ma chérie H de la merveille oyo eza 24 pouces on a simbi awa boye eza 24 pouces oyo eza 26 pouces donc kaipira eza 26 pouces bandeko nanga et puis ondulé eza 24 pouces donc 26 na 24 pouces donc mai nde makambo ndeko nanga Mireille mama na Richmi mai nde makambo mai nga asala plus mai bozomwana naosimba na ngai peni te naosimba brosse te naosimba kaka mai so bosala posa otia ba produit mususu bokoki kotia ba produit mususu eloko nyonso olingo tia otie na yo bandeko nanga eza problème te mais eloko ya liboso ya important ezaka nanu mai na ba ondulé na ba kaipira na ba kashado en tout cas mai tozoba likambo ya lisi te awa bobosana te bandeko na ngai tozoloba likambo ya ondulé na ba kaipira na ba comment on dit na ba ondulé mai bandeko oyo mpe na umela lisusu te oyo eza modèle moko na rouge wana na umela nango te po déjà si nalakisi ezaka mpo komona couleur oyo nasali oyo mpe nasali yango nga moko
donc eza kaka ba couleur bandeko osala nyonso oyo motema no ekolinga donc eza kaka couleur nga mona tiaki yango soki oza na posa ya couleur oyo obengi couleur oyo eza marron moko makasi nayebi couleur nango te donc c'est un peu ça tolongoli et puis mpona kosukisa toya kosukisa na différence ya oyo ya mokuse oyo boye na oyo eza yango kaka biloko moko na kolakisa na yango penza te oyo na oyo na simbi oyo boye eza 20 pouces oyo na simbi oyo na loboko eza 22 pouces donc oyo eza 22 oyo eza 20 pouces bandeko na ngai na olata 20 pouces na olata 20 pouces bozomona oyo na tie eza 20 pouces botala nde perike eza otonda perike etonda esuka tuka jise prof umela papa jise na ngai la main magique umela donc botala perike ndenge eza otonda mai kaka bandeko mai akokende mwa mbangu po tosilisa na biso mai nde makambo donc na baondule oyo eza kaipira oyo eza ondule te me kaipira donc ondule na kaipira différence oyebango kaka ntango otia mai soki otie mai soki omoni bandi olingama zala sur déjà ke eza kaipira po yango ezalaka ere moko lokola mwa moke ndenge moko eza ndenge moko te bozomona mai nde makambo eza kaipira eza vraiment ya kotonda etondi très bien mpona bato oyo balingaka etonda Jocelyne mai nde makambo bandeko nazosimba eloko te kaka mai nasimbi eloko moko te nazotia nanga kaka mai bino bozomona changement ndenge ezochange mama Chantal oyo eza couleur mpona mutu nyonso zanga na yo ba rouge zanga no ba marron zanga couleur nyonso oyo existant na monde mais kozanga couleur ya noir te noir nde makambo noir eza base couleur ya base eza noir bandeko bota nde ekomi bozomona donc olekisi ka misapo tie mai olekisi misapi boye ozolekisa misapi ndo boye anse luzolo nakanisaka yo kaka na misapi Mike la duchesse nakanisaka bino kaka na misapi kaka bandeko oza na eloko mosusu osala te misapi soki otia bawile soki otia baproduit na yo eza problème te mpo baproduit ya kaipira mpe ezali soki otia activador de cache mpona bato baportugais otia na yo activador de cache ya pas de problème mais nga en tout cas natiaka plus mai soki na obakisa kisi wana eza makambo mosusu mais eloko natiaka plus eza activador de cache bozomona bandeko na nga atie mai na ngai na aza à l'aise ota perike nde eza otonda bozomona perike eza ya kotonda makasi donc ya pas oh non boye te botala donc kitoko bozomona otie boye nameka na wapi lineti na ngai natia na lineti yango natie wapi nzambe linete yango oyo tie namekana na linete tana ndenge opesa mama Mili Ebina merci beaucoup voilà bozomona bandeko so otie sur boye otie na linete obakisa yango sur valeur bakisi sur periki valeur na mona linete bakisa sur baperiki mwa valeur moko lisusu donc otie kaka boye otie na yo boye obimi boye beya oke na yo feti j divine merci beaucoup obimi oyo mpenza ko ok soki réunion baparent réunion soki banani okende obimi bamoko madame donc so lati boye obimi madame bandeko bobosana te soki osana mposa otia linete so linete te y a pas de problème aussi même sans linete y a pas de problème so olingi otia mpe linete likolo boye otie lokola boye yo kaka boye mpe kitoko boye mpe kitoko boye sikoyo nakendanga mpa mama bokilo nazwi mwa linete na natie nanga mwa likolo boye mama bokilo akomona ndenge bien akomona elongi nanga bien makambo nyonso esomona libunde esomona na lise esomona makambo nyonso bokilo akomona yango très bien osomona kutu na linete boye nde natie kutu amoni susu safa mama kalu mama Karine Jenga merci beaucoup mama Dasima pour la prix benga na privé na plus 32 466 18 24 63 donc bandeko tosukisi awa bozomona kabelo nde makambo kaipira nde makambo donc on a tina mutu nanga eza 20 pouces secret nango eza secret mosusu te secret nango eza ka mai
mainde makambu normalement so bon su koli bozongo boye soki bosengi periki oyo ekoya boye so ekomi boye bokamwa te bokanisa te ke mama Olga atindeli bino periki mosusu la plupart a baso batindeli mama periki omona komo okamwa periki onde boye non periki eza normal bakotindeli boye mpo so na bongisi na ndako ata na bongisi fiki na kokoti yango na kati ya sachet na kokoti yango na kati ya carton ekobeba nango ekobeba bandeko donc ngai na kotindeli boye sec kala na baotinda mouillé na baotinda bakaipira nyonso mouillé mais vu que banini bakoli air mo ewumela surtout mpona bato États-Unis koli ewumela esalaka une semaine na nzela epesaka mwa baodeur moko ya mabe raison pour laquelle natina yango lisusu mouillé te soki ekomi na ndako mama Patricia nanga soki ozwi periki na yo boye kokamwa te zwaka mai ozwi mai na yo boye obandi kopompe osali kaka ndenge na sali opompe olekisi misapi mpo kopompe kaka mai ya pamba te mais fo olekisa mpe misapi opompe olekisi misapi opompe olekisi misapi na yo nde eya kobima sikoyo opesa résultat oyo eza na motu nanga soki osala na baproduit ya nini ya baboucle il n'y a pas de problème aussi. Au côté de produit na yo HD la merveille. Au côté de produit na yo maman Déborah Marcelo. Numéro est ça plus 32 466 18 24 63. La bandeli plus 32 466 18 24 63. Donc bande kunanga donc bo kamera te ke yo maman ga boye te et ça ngo boye te. Et ça que zwaka mai lekisa misapi yango bomoni asala ba video yo po bomona so bomoni eloko compliqué bino boke bosongeli ka ba video na nga kala botali ndenge nasalaki po okoka pe kosala la même chose so peut-être bosanaki fille de grâce merci beaucoup numéro yango wana vraiment donc soko bosanaki ozwi kaka osali ozongisi ba video na nga kala otala ndenge nasalaki kokamwa te po nga naza na habitude te keno osengaki periki oyo batini le eloko mosusu non baperiki oyo nazolakisa bandeko yango nde eza nyonso na kobimisa bino ata 10 periki bomonake nyonso eza pareil donc awa boye ekomi kaka différence ya balongueur différence kaka ya dimension kaka bapousse nango bozomona nyonso eza kaka la même chose makambo te ke o te moko boye mosusu boye non nyonso eza la même chose oyo eza ya milai peut-être nakomeka ata mwa molai moko peut-être mais na meka qui ont déjà je pense na meka déjà moulai bosomona oyo yango ka eza na mutu nanga différence eza ya ba dimension bandeko donc nyonso nazo simba oyo eza kaka eloko moko oyo nyonso boye eza eloko moko eza teke moko eza boye mosusu eza soki ndeni nini non nyonso eza la même chose donc nyonso osenga yango yawa nyonso babenga yango bakaipira bandeko nyonso na simbi na maboko nanga eza bakaipira différence eza na ba dimension ça ne sert à rien na tango nyonso po nyonso ça ka modèle moko donc nyonso bimisanga elongi moko donc différence ça na ba dimension donc oyo c'est là oyo boye ça 22 pouces yango yo pour la batou oyo balinga ba oyo milai makasi te oyo boye et ça 24 pouces yango yo voilà na tewana oyo ça 32 pouces 32 pouces pour la bato balingara ya milai yango yo 32 pouces yango yo to tie maite nyonso eza sec to tie maite et puis oyo eza 34 pouces to tie pe maite eza nyonso sec to so tie mai e obima boye ndenge eza na motu na ngai donc nyonso eza kaka eloko moko différence eza kaka ya ba dimension donc na suki awa bandeko so za posa otiango mopanzi oye na mopanzi boye en tout cas oye na mopanzi y a pas de problème eloko nyonso osali nyonso olinga osala osali nyonso kaka ndenge yo moko okolinga soko oya nango mpe nyonso boye na mopanzi oyo boye nyonso boye olalisi yango mpenza très bien oboye nango nyonso mopanzi boye makasi na yo kaka do bandeko tosuki awa vraiment oyo eza bakaipira bobosana te kombo nango eza kaipira oza na posa kaipira oyo obengi ngai na plus 32 466 18 24 63 donc oyo eza mopanzi bandeko me nga tokenda ngo kaka lelo tokenda ngo boye na katikati boye nga alingaka vraiment kotia eloko na kati te me na moi mikolo nakomi omesana nango nakomi mpe na habitude ya kotia na katikati awa boye oattache mwa moke boye nde nattache mwa moke et puis awa nakitisi mwa moke boye ozela abongisa ngo bien nattache ngo mpenza comme il faut boye ozokende okayu
so so ke ka ibande ko attacher ngoma muke boye attacher ngoko attacher pe nyon sauté faut botter na ya mèche na yo monana attacher nyon sauté attacher ka muke na ça chouchouté place na ça na chouchouté donc maintenant attacher ngo bien zaté pour na ça na chouchouté otieno ka boye oye nango boye oye boye donc ça na eloko ko sala te so ça na poselinga maso bien ah ouais peut-être que sur moi maille boye to linga ngo bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.